na banza o to yuko sauter directement place ya Jacob vina ye penza ya kokoso esili ko banda to ko tombola émission o na place oyo mama Rachel asili ko kufa bongo atiki mwana na âge 12 ans kaka mwana oto liko benga kombo ya Joseph. Elinko ba Joseph na Benjamin différence ya 12 ans n'est-ce pas? Yeah. Parce que jour mama Rachel akufa kinde jour Benjamin abota maki. Na erwana atikaki mwana oyo Jacob na âge 12 ans kaka. Kasi na âge 17 ans bande kona ngai tozo kene rapidement passer makama bere to kolobela awa. Na âge 17 ans na banza Joseph asilaki koteka na bande kona ye asilaki kotika ba parents na ye akena mboka mopaya. Yango wana makamu to kolobela na poko oyo ezali yango. Mais avant to kende kuna Mama Annie, est-ce que vous pouvez un peu de caractéristiques qui sont très intéressantes dans la vie de papa Joseph? Bon, Joseph azalaki na discipline moko ekoka. Bon, azalaki pe na azalaki ko obéir papa na ye makambo nyonso koyebisa ye en tout cas azalaki kosala nyonso. Donc yango kaka na mondi do makambo ya Joseph nyonso ezalaki malamu. Discipline ekoka, obéissance ezalaki na ye, et puis crédibilité pe ezalaki na ye. Bon, yango kaka na polo bazalaki nango. Merci maman Annie ndenge sili ko pesa caractéristique to wiko observer kati na vie ya papa Joseph to mwana ya Jacob oyo. Oya comment était na 17 ans bateka kena bandeko ne mama Annie so wiko pesa un peu histoire rapidement concernant pona nini ndeko oyo bateka kiye. Do lisolonga lekela kindenge nini? Bon, bateka ki pona nini bandeko na ye nyonso wana bazalaki na zuwa na ye. Donc Joseph ye azalaki mwana Rachel. Bandeko ne mususu wana oyo ya akolaki mingi na bana oyo ya servante ya mama na ye abotaki bilan. Donc bana na mibale wana et puis na bana ndeko na bana servante oyo ya Leya susa abotaki na bana Leya abotaki, donc bazalaki elongo bango nyonso. Donc azalaki kozala pembe na bango, mais sikoyo bandeko na ye bayokaki zuwa pona nini papa na ye alingaki mingi Joseph. Motango bamonaki Joseph papa na alingaki mingi bandeko azalaki zuwa na ndenge tango Joseph azalaki kolota bandoto mingi azalaki kolota tango akopesa koyebisa bandoto alote pa bandeko na ye balobi ndenge nini ba mutu oyo azolota ka bandoto ndenge wana ndota liboso alotaki wana. So ayoko lota soki line na soleil bafuka meli ye. Botango walotu wana bayebisi bandeko na ye balobi ninkolo ndenge nini line na soleil na beetoile bakende kufuka mela ye ninkolo ba donc biso toko bondela ye. Donc ya kozala chef na biso donc tolanda nyonso ya koyebisa biso bo wasali kosepela wana te. Sikoyo ayaki sukolota ndoto mosusu ya mibale wana ke 12 bazaki na 12 bot siko 11 nyonso ekwei moko kaka etelemaki enikoloba moko wana donc ya ye wana etelemaki te bale nyonso ale 11 nyonso wana bandeko na ye nyonso ekweyaki na mabele yango esalaki bango pase ndenge nini wana bongo ye penza donc enikoloba donc biso tokofuka tobalo kofuka mena tobalo seka biloko nesepa na ye to en tout cas tosepeli te. Nde wana bandeko na ye tango baza komona kama makambo nyonso wana asolotaka babino mutu oyo tomoni akoya kodomine biso. Yango bazalaki na foto te kaka mutu oyo bien tolongola ye ka pembe na biso. Donc eza bongo siko ndoto oyo alotaka na oyo 12 oyo la tango amoni étoile na lune na soleil tango ayebisaki meme Jacob papa na ye asepelaki te mpona nini bango nyonso bakende kofukamela ye ata yo mokali papa Jacob alobi donc nikoloba ngai mama na bandeko nyonso tokofukamela yo po papa na ye likwamba yango en tout cas agardaki yango na motu alobi ndenge nini mpenza biso tokende kofukamela yo esalaki ye mpe mwa pasi me agardaki na ye kaka silence. Siko bandeko na ye wana eza kosala pasi eza kosala bango pasi kabino motu oyo tomoni fo tolongola ye pembeni biso. Sikoyo papa na bango pe aza kotinda kaka neti ye Joseph akende kozwaka makambo epa bandeko na ye ayaka koyebisa bango enikoloba ye Joseph aza kosala kisongisongi osoki ake kozwa makambo epa bandeko na ye nyonso ake kozwa makambo epa bandeko na ye nyonso epuis ake koyebisa papa na ye papa bayaya basali boye epuis makambo nyonso bandeko na ye akosala yango koyebisa papa na bango pe yango pe alingaki mingi alobi
makambo nyonso nazoyebisa mwana nga azo akende kosala boye bango donc ye azo koyebisanga mpenza ndenge mpenza likambo yango elekele. Donc yango azalaki na confiance ya Joseph mpona nini makambo nyonso aza koyebisa ye yango kaka mpenza ezalaki ya kopesa barapo nyonso ya kopesa ezalaki mpenza ya solo. Ndeko na yo bamonaki mutu oyo petit oyo soki tokontinue na ye kaka vi na biso kozala ntina te. Yango basalaki bateki ye nde bongo. Merci mama Annie na banza opesi ngai antenne ngai ba makambo oyo etali ba histoire ba bible ndenge makambo elekelaki napesaka yango bandeko bakende kotanga bango moko na bible bakende kokivutula kwako ye yango wana yo osili kopesa ba makambo oyo elekaki. Kasi ba oyo basili koyeba mpe émission na ngai oyo ya la vérité na banza napesaka toujours miliki na bana mike bamela oyo balobi ete tokoki kolia poto misuni bapesaka yo misuni oyo balobi ete bakoki kobuka mikuwa bapesaka bango mikuwa biso nde nga place wana nga nazalaka mpona kote ya mikuwa. Mama Annie avant tokende kozwa première réponse na biso mpo tozonga mpona nyata ye mpe na quelque bapoint oyo yo nyonso osili koloba très bien kasi kuna te ngai nasa kosinteresse wana babiloko wana totikela yango bato nyonso bakende bakotanga makambo na biso to mateya na biso ezali kolekela na mokanda nini susu mama Annie mpo bandeko bakoloba etele bato oyo bazalaka koloba laka makambo yango bazwili yango wapi. Mama Annie pesa biso mpe rappel mpo eza la parole de Dieu ozwili yango na place ni makambo oza koyeza mpo bato bakendekele bakotanga bakritike mpe makambo mama Annie osili komisa ya solo oyo ya lokuta yonke komona makambo wapi mpo euti na kimazulu te euti quelque part otangeli yango na mokanda nini oyo nyateli yango totanga na Genèse 37 si na 50. Genèse 37. Genèse 37 si na 50 nyonso wana ndio komona histoire ya Joseph. À part nkolo Yesu na quelque basantu tokoki kotala bana na Ancien Testament ti na Nouveau Testament mutu moko balobela na plus de 10 chapitres kaka ye moko neti Joseph azali te. Yango mateya ya Joseph nalingi mpe ndeko osala mpe attention mpona koyeba ete Bible ezwaki tana yango mpona kopesa avec détail ntango mwana abotami ntango mwana akoli ntango bateki ye vine ti ntango aye kokufa mutu moko te okuta na Bible à part nkolo eso bapesa description avec précision ya vie mpe tokoyeba mpona nini vie ya Joseph eza très spécial na Bible mpona nini vie ya Joseph balobela koleka meme papa na ye Jacob lisusu mpo tozokende kozwa repo na biso ya liboso mama Annie nalingi mpe ntango yo opesi histoire oyo nalingi bato bakobuka mikuwa tika babuka mikuwa biso nde tozalaka place wana tozelaka baprêtre tozelaka baabe tozelaka bapape tozelaka bamonseigneur tozelaka yo papa paster ya village nyeki bokolo n'est-ce pas oyo wana bakritike na émission oyo kasi mpe topesaka mikuwa na oyo bakoki kobuka mikuwa mateya ya lelo oyo makambo oyo ya lelo oyo place yo mama Annie otelemeli ngai quelque bamoko kaka ya bavile nalingi mpe kosouligne mpona kende kobeta sete yo okende bahistoire ndenge elekelaki me ngai nakende kokundula mpe basekret ya mike place oyo kokoso ezali vi ya liboso na kopesa okomo mama Annie afaa tokende kozwa repo na biso ngai yo ndeko ozali kolanda biso ville ya Hebron koma yango na papier na yo na ndeko oza kolanda afaa tokende kozwa repo koma ville ya Hebron ya mibale koma ville ya Sechem ya misato koma na vi koma mo Dotan e ya suka oyo biso nyonso tolingaka nini Betelemi n'est-ce pas Bethlehem ya Yuda nde ntango toza kokende kozwa repo na biso ntango tokozonga nde makambo nyonso mama Annie alobi de 37 50 ekolekela wana me ngai nalobi makambo nyonso ekolekela na Hebron soki tomati na Hebron te tokozala na Sechem tosozala na Sechem te tokita na Dotan soki tokiti na Dotan te tokoya kosukela wapi na Bethlehem na première partie na biso oyo bandeko tokende kozwa mwa repo na biso ti ntango mama Annie azali kopesa biso mwa distraction mama Annie lelo badistraction kotiango milai te parce que makambo ya Jacob Joseph toyebi na biso te combien d'épisode ekozwa biso Alléluia. Alléluia.